Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Bonjour à tous les abonnés de Divine HB Info. Bonjour à Binonion, Sobozo Zandangai, partout là où vous êtes. Bienvenue à votre émission Notre Quotidien. À la présentation, comme d'habitude, il y a Bino Molobeli, Maman Mado Bikembo, Ozana. Derrière la caméra et à la réalisation, mon chou d'amour. Ah, ils a passé, bande konangai. Les cambo na obete la bino lelo. En tout cas, passe mingi. O ekweleli mama tem Angèle, ils a vraiment passe. Il faut kaka nzambe o baba ye les vrais consolateurs à consoler motema na e po biba conseil à biso bato. Et resale le côté. Mama wana, mama tem Angèle, a koufeli mobali na ye na mwana na ye nekar il y a 3 semaines. Mobali a koufi le 27 décembre. Mwana a koufi le 13 décembre et le 13 janvier. Les 2 hommes de sa vie ba koufi. Sikoyo oya minene oyo eza ya somo eza sikoyo ndenge akufeli mobali bongo na mwana oyo ezolande na sima benjir likambo elekaki mwana akufaki na Londres on a précisé mwana akufaki na Londres sikoyo benjir oyo ezolanda ye na sima botala niveau likambo muto akufeli mobali akufeli mwana. Les 2 hommes de sa vie, alisima bazo finga ye, ba finga famille, na mode, nazo yebisabino na ndenga mukiete. Yango wana sikoyo, bana lemba ba tomboki kaki na ndenga mukie, et puis tu sikoyo bazo benga nga bapel tout le temps que Yamado, ndenge nini ozotika boye likambo yango. Ngala yebisaki bango na prometaki bango, moninga na bino akufi, Tozela, après 40 jours, il y a mort nae. Après 40 jours, il y a mort nae. Ndenga kufa ki le 13, le 40 jours et c'est koki. Ya mwana nae ko sale la bino émission na prometaki bino nae ko sala émission. Émission ngo sikoyo ezali poto boma moto. Nde bino bolingi te mais ngai na lingi to boma moto to mettre seulement les points sur les i. Ozomona. Pour ce qui te sali que natia ba vidéo au botindelinga ya benjir lisusu balobi bazongisa mabe na mabete ya wana natindaki lokwa ape ya bino ndeko ya bino moninga Serge Lutumba ya évangile comme wapi azape sur place na kim natindaki ya ke osala quelques interviews na ba oyo ba ebi moninga na bino bien ya wana tolanda sikoyo tolanda moi vidéo oyo na bando qui procédait na bino na vidéo par vidéo tolanda na vidéo oyo. Bonjour biso na ngola to benga rabondia na anglais na ebité soto bandenge nini simple serviteur na bino na kombo évangéliste Serge Lutumba naza vraiment na Congo nazokutana na obenga yaya bozomona yaya ye aibi lolenge nini biso na bapiro ndenge tokola. Alors, je vais faire un témoignage moi si apiro akomaki ndenge nini parce que biloba loba nyonso ezoloba mabe yaya akoexplike biso ngo ezalaki ndenge nini epe tolelaki piro ndenge nini na Congo parce que matanga ya Congo ebemba piro ekutinga na Congo nazalaki na ngola te yaya napesi yo mbote na biso yaya nayebi te est-ce que okoexplike biso piro akufaki ndenge nini akufi ndenge nini liwa piro eleki ndenge nini bon lui nga vraiment nayebi te depuis piro asalaki paralysie dans la poto après kouta kotala biso na Kinshasa en 2009 l'air azongi on dirait 5 ans après aye otoyoka piro asalaki AVC. Yaya toyoki moi ezolobama mingi na liwa piro est-ce que vous expliquez bato moi sa piro akomaki poto ndenge nini nga nde nayebi mokobakeno bala nga mpe nakendaka tokendaka na mama Angèle mama bapiro ti na 7e rue kuna na sikuna kota bobozo certainement nde esika tosalaki libala bayambaka biso bien tolie bien bilongo so topesamaki bien et puis pour kende poto ayaki kovala mwa moke ana bangamelo en attendant voyage na ye. Maman Angèle azalaka mwasi makasi vraiment abulami mpona bana na ye asalaki nyonso tu lokola
mwana Pierrot alingaki mwasi na ye mama pa bundaki makasi po esalaki olanda Pierrot na poto mama bosi boyoki déjà ndenge video wana ya bébé Manzila ndenge alobi mwana nyonso alemba ayebi ya bébé Manzila za mwana ligne ya fille ya Bukumese papa na bango premier Bukumese ya Lemba papa Manzila mutu nyonso to ayebi et puis voisine ya ba Pierrot ezalaka ye amoni ndenge Pierrot abotami amoni ndenge Pierrot akoli boyoki ndenge alobi ya bébé alobi bakendaki kobala mwasi ya Pierrot ye pe azalaki ndenge amona Pierrot ndenge akoli ndenge bake kobala mwasi ya Pierrot azalaki na ndenge bapesi biloko na ndenge bayambi et puis mwasi yango ayaki aye kovanda sikoyo na banga melo epa ba Pierrot aye kovanda sikoyo na famille ya Pierrot mutu sikoyo boyoki ka ndenge ya bébé alobi et puis mutu nyonso to ayebi mama Angèle mama Temtem mama ya Pierrot aza mwasi makasi mwasi wana aza mama une femme battante sikoyo ndenge abundi na de façon que asali de façon que mwasi a rejoindre mobile na ye l'air sikoyo mwasi aye a rejoindre mobile na ye azaki ndoki te po mama na sali tout nyonso mama salaka pe mwasi aya ko rejoindre mobile mwasi mwana ne aya ko rejoindre mobile ne azaki ndoki te et puis ndenge boyoki souci ya famille eza bango bayebaki mwana na bango azalaki na maladie mususu asalaka AVC azalaki na paralysie mwana wana atambolaka te mwana wana abimaka te alors comment covid eye koboma ye azwi covid wapi po ye abimaka te ye atambolaka te covid eye kozwa ye na ndako comment est-ce que wana nyonso to kaka mama ne mutu amemeli ye covid allez-y comprendre bafinga ye o baloba mabe na ye baloba ye ndoki est-ce que ye mutu amemi covid souci sikoyo ya mama wana ezosala lisusu passe de façon que ba vidéo wana mutu nyonso akote na YouTube atala nini les obstacles de Pierrot akomona ndenge bazolela na bakamarade ya mwasi balelaka Pierrot nga nalembaki yo te Pierrot nga nalembaki kosukola yo te Pierrot naza koleso nalembaki yo te et puis na benjour bazoloba o boye esali famille passe esali mama na passe babenga ye ndoki baloba ndenge azoloka bazolela Pierrot nalembaki yo te na osukola eseke mwana ne azalaki négligé ndenge bato baoloba po bango mpe baoyoka makambo bayoka mpe mingi sikoyo azoconfirme ke mwana ne azalaki négligé po ekomi ke n'importe qui asukolaka ye bozomona sikoyo pasi ya mama wana akufeli mobali akufeli mwana et puis fils unique na ye aza ene ya famille na ye et puis fils unique abota bana basi ye mwana liboso na baleki na basi mwana sali ya mobali eza ye boyoka sikoyo douleur ya mami eza hapa yango na bana lemba basiliki bana lemba super basiliki babiyamado soki te batindenga ba video moko na bisoki na tiango so na tiaki yango awa elingoko yinda na ndenga mukete balobi ya mado tiela biso ba video wana panza soki kopanza epanzana soki moto kopele epela bango balingi sikoyo balobi toboyi likambu ya kokorrige ya kotia les points sur les i tolingi to corriger yango wana na ote ya bino baleki na ngai bandeko na ngai bazongisaka mabe na mabe te bapelisaka batiaka pétrole place moto epela te il faut bobwaka mai moto ekufa talaka na kati bana baza eza déjà famille place bana baza eza déjà famille to bongisa yango na sali émission oyo pona kolakisa batu ke mama wana azaki mama mabete mama ndayebisa bino la paroisse Saint-Augustin mutu nyonso aleka la paroisse wana ayebi mama wana na mobali na ye ndenge bazalaki osala badon na paroisse mutu nyonso tu oyo aleka na ndako mpo bolandi témoignage ya bebe mpona continue natiela bino lisusu témoignage mosusu mpo wana eza ya bebe mutu alobi
avant de continuer, natie la bino témoignage mususu abato bazo témoigner kaka pour na bolamu ya maman Angèle o ba yebi vraiment bien. Pour o ba yebi o ba yebi te to landa. Coach, Chako, maman zala pa azal maman bazolo ba maman bola mabe bazoba mabe minga maman. Mais biso to fait na maman te dit que pas na biso mais tout ça na bon maman veut biso maman pas na biso maman zala na Serge maman zala pa uta comme de la yemo wote ba travailler en groupe beto kol na bangamelo maman temtem Angèle zala pa maman nzila maman Francisca ba mama wana nde mutu basali biso to zala na lignée catholique na bangamelo. Maman Angèle, maman Bosembo, maman Lamou, tout le monde a une bonne éducation, on était très bien. Mais, maman a beau traiter comme on a été. Maintenant, il faut venir, on a solo. Maman Angèle, heure quand c'est quand maman bépo naie, établi dans Zambie naie. Maman Til, heure bombo naie, maman irréprochable, azam mutu boite, mais à quoi les biso na bota moko. Akabola rabana te. Abenda baso mato ina yesi kamoko irondo basusu kamoko bezate bandeko ata bino moko tolinga nzambe to banga nzambe mokili esalami na liloba babito milinga moninga loko milinga yo moko vraiment mama ezala pa tem fuma ndenge azalaka mama boboto mama ya bana ebele ayebani asalamaka malamu na bato na l'église na wapi lelo abima ndoki ndeko na ngai milinga yozolongola nzete oyo poteza na liso moninga talisa nzete monene efandi na misu na omoko ozomona ngo te moto soki akufeli moto po oyeba douleur wana donc il faut kufela kaka so kufeli te moyeba douleur wana eza te mais soki eso kufela no koyeba douleur wana vraiment eza pasi na bandeko eza pasi makasi ponga na yebi mama wana banda kala na lemba epa kopona nga na banda ya kokende na yebi comportement na yebi makambu na ye mama bolamu asali mambo ebele mama wana mama naza mama moko malamu asali ebele mama wana na église na ba noiriti na ba kisito na wapi partout par-ci par-là nanya yebi ete nanya yebi misala na ete asali ebele kola na bilenge ya mwinda partout mama wana te pona ye na intimité vraiment tolinga nzambe bo consoler moninga aza na pasi aza na mawa pasi oyo soyoka na oyo yoki yango te parce que non ekomeli yo te soki ekomeli yo jamais olinga basala obongo vraiment eza pasi mingi bandeko tosunga mama bolingo mama motema boboto vraiment mama ezala pa soki azalaki ndoki alingaka ndima mwasi ya mwana na ye alanda mwana na ye na Londres bandeko yebi poto ndenge ezalaka ti yebi kombe babundi mpona kokende poto mpe baresir yango te moto mosusu mpe ezaki ndoki te me esimbeli ye kaka te me mama wana asali tu mwasi ya mwana na ye alandi mwana na ye na poto tozonga batu tolingana pourquoi tolingi tolingani te tolingana moto aza na mabe na ye aza na malamu na ye me mama wana aza pe na malamu na ye malamu na ezomonana na miso ya bato emonana na baeglise partout emonani partout tolingana fuma bandeko tosalisana totika mabe ezina esika kotuka baninga toluka nde tokonsole place moninga azwi pasi bandeko azongeli bino lisusu ndenge eza wana boyoki témoignage ya ndeko na biso ya mwasi na bandeko na biso mibali eske mama ya motema mabe mama bazofinga bapanzi sango Londres mobimba ndoki mama vraiment mama bongo aza ndoki mama ya bundi mama oyo asali tu bana ne bazala ndenge baza wana mama soki yo lelo esali ke okoma na poto mama wana nde asali po kutu quelques membres famille bazaki na bango balinga libala wana te siko ye mama atelemaki ti au rejoindre moi c'est rejoindre mobile mama wana vraiment koki oza ndoki mama wana ndenge azalaki mutu nyonso akokota na ndako ne ava abima
il faut alia okoki kobima libumu ezala te il faut alia ngande na oloba bende naza awa kutuko nazaki so na kekini po mobile na ngande mutu aza mwa quartier na bango yebanga melo biso botango ba balabala mona mbala il faut mama wana asala mwa koli ya mbisi asali mwa mbika la mususu ya madona osala liboke omemela ya viki ngana yebise mama ya kobeba nango yo monika ba biso na biso soki to kiti na France fo na zwa vol mususu na yeboye ya kobeba on a pesika mbisi na nini biloko amkemke koli asali nani aliena ndako mama ana te bilenga mwinda ndenge za retraite ba bilenga mwinda bakoleka bakolala wana bakolia wana en tout cas papa wana bayebaki couple la bango bazaki ba o babenga bienfaiteur hein ba ko pesa ba donne église catholique en tout cas église Saint-Augustin ba mama na ba bilege ba siliki bana nyoso to alemba super wana ba siliki baninga Pierrot basiliki po bayoki mingi ya mabe na ebisi bino soki na po kaka na boyebi ngai mama Madonna bomaka moto epi nde nasengi bino hein po teninga de rigueur te na kotisa ba video na bino te po to boma moto to luka mama temtem azwa kimia omoni déjà ça likambo esale passe bon so na tie lisusu to pelisi moto omona ke tozo edete et puis bino batu bozo finga boyebi te ke mama wana déjà aza na souci ya munene ndeka aza déjà yete aza déjà moralement physiquement aza bien te le bozo finge boye déjà santé aza bien te pe le bo finge be lelo soki comme ke mama wana aza lisu te to e mabe yeliye boyebi ke bo contribuer na mabe na ye nde balobiko yo finga yo zoloba mabe ya mutu malamu mabe ya mutu wana bakute nango so bakute nango te makala moto balobaka likolo mutu na yo po balobi il faut respecter les morts respect na ba mort alors pourquoi mutu akufi vraiment nyebisa bino mutu akufi bazolele adani bakundie kutu te yoka benjir ngana obo ya koloba bolanda kaka sikoyo video yo ba camarade balingi ba expliquer pour ba fingi ke il est très oh atanga te oh boye yango bolanda ba camarade ni o balobi ba camarade amoué Lugala les grands coachs t'as vu na biso vraiment Pierrot atanga te biso non que ce pour les grands coachs n'habité bon merci Pierrot Tangate, Motaro Lobango, ou Tamombele. Parce que Pierrot, Malula, Pierrot, si ma classe naïe, primaire, secondaire, c'est qui tout. Le pote pas Pierrot, yoté manaïte. Anglais Pierrot, habituellement bas, oh il y chicken, est au cola. La musique américaine, là on l'appelle Smurf. On est pionnier dans les mains. Aussi quand on les passe. Que je remercie en passant, je salue. Et puis Toto Anunga, Bala Pembe, na Pierrot, ba kolisi so na lemba na chicken. Moi na mayele kitoko français na monoro kitoko. So atangate so yebite poza na mombele. Ayo zo na mombele. Otanga na lemba o mona ndene. Tanga limete. Za passe ndenge na limete na masamba ke malula. Yo ozoki na mombele na sebisum o mona ndene. Ndenge kaka ezalaka na bino nyonso bozoloba bilobaloba mpona Pierrot ezalapa mpona mama ezalapa aza mama oyo yo faut topesa respect makasi epe Pierrot ezalapa aza moto akoli na ngaba te na kisenzo te na kingasia na suka te esika wapi université ezalaki donc yo moto ozoba mpona Pierrot ezalapa tolobi na yo silence te makala moto likolo mitu na bango le grand coach alobi tolobaka ke makala moto likolo na yo totiki yo toke. Merci beaucoup. Bon boyoki témoignage ya bacamarade ne ndenge alobi wana vraiment mwana quartier na ye akoli esika moko babotami nzela mbula moko bakoli esika moko bobangala bino te bozala bino na sisi te Pierrot ezalapa atanga na malula mwana malula nyonso ya génération ya Pierrot ya promotion ya Pierrot ayebi yango et puis après wana akei na petit séminaire oyo ya 20 mai
oyo ezalaka na 20 mai petit séminaire ake kozwila diplôme na ye kuna. Bon l'air azwi diplôme a découvrir que vocation eza nango ya kisango te ale ake inikin boyoki kaka nde camarade na lobi Dudu alobi ndenge bomoni aza mwana bonne famille wana na époque wana ndenge bolobi ke famille pauvre famille boye soki bazalaki yango wana olika kaka bapwe wana na baito tiango mpona lakisa toboma moto bato baoloba bazoyeba te me ngai na cadre Pierrot na bakizito anori te ngai mpe naza wana nayebi vie ya Pierrot ndenge azalaki wana soki azalaki famille ya pauvre Pierrot akumbaka na kini mwana mokie me akumbaka aza kokumba voiture na kini ava ya poto Pierrot alongwe ikini mpo aya poto bosomona témoignage boluka bana malula nyonso to batanga na malula na ana Pierrot botuna kaka bo calculer ka âge ne bo calculer année on a banda maternelle ti akitaki soki na 5e 4e ou 5e des humanités à quel petit séminaire azili diplôme kuna boluka kaka botuna yango wana eza pasi respect de mort de toloba mutu awe mutu akufi bozo loba mabe na ye et puis maman na ye azali veuve et puis bozo finga ye lisusu bozo loba mabe bozo mona double basumu bosala Bible lobi na biso respect na ba veuve na ba veuve respect na borphelin na borpheline veuve bozo finga na orphelin okuto akei aza lisusu te na mokili bozo finga bozo mona te ke makala moto na mutu na bino et puis bozo mona degré ya douleur oyo eza na mama wana oyo atikali o perdre mobali na mwana ne kara 3 semaines bomi tozala bolingoko tolingana vraiment eza vraiment mabe makasi soki oyebi likambo te kanga munoko koloba te tuna na bato oyo bayebi soki oyoki vérifier po oloba et puis banga pe mokili ebonga bon so siko ke mutu ango pe ala o bozo fingo ye na ndoto amimonisi asali yo mabe eza vraiment mabe tolingana totika kosala na mabe totika kosala mama oyo pasi vraiment aza déjà na pasi aza déjà na douleur pasi ya munene oyo ekweleli ye totika kobakisa kozokisa lisumu motema ne oyo ezoki naloba ta ndenge nini natikaka ezaka pasi toyoka tolanda video asuka mpo toconclure. Conseil ezaka que c'est vrai faut boyer barabo ngala lo toujours lo wana ba parents na biso tanga kala toujours critiquer bango mais bazaki vraiment raison peut-être dire bala na ba famille oyo na famille oyo yebani mais lelo ba parents ba koza la bien mais bala bazo ko zo lo éducation mususu na balabala ayina maka mususu otala papa na maman baza bien mais mwana ba boti azui lo éducation ya balabala ba conseil ya baninga ya mabe aya kumona kateli bala c'est que malik na biso mibali bazo ke ngo bala bosala choix malamu ko bala basa malamu bo umela poko papa na maman umela ba 50 ans ba 60 ans na mabala. Bon nde na ebisaki bino ngai na oloba mingi te na yeka commettre les points sur les i olandi ya bébé Manzila na suka conseil ya pesi nga na robakisa kaka libala nde balobi ke libala ezali singa na kingo ole otondi te kobala te obala na 15 ans obala na 12 ans ozali la robali okomi mama okomi papa oza ezate likambo mwana mukie boye te la kaka moni oyebi ke bonga na komi sikoyo na komi sikoyo capable ya kobala na bala alors l'air obali eya na butu eya na moi il faut kwasime soki ozokoka makambo te tozalaka na baparrain tozalaka na bamarraine kende place ba parrain to ba marraine kosenga conseil soki pe omoni ke marraine parrain na parrain baza conseil ozwa malonga te makolo no fukami obondeli nzambe
nzambe osengi sagesse na libala vraiment conseil na ngala osenga sagesse bandeko basi bandeko na biso ya basi bandeko na biso mibali boyoki nde ya bebe manzila lobi libala babalaka mwasi kobala n'importe quel mwasi te n'importe quel mobali te basi misu baza kobala mibali misu baza ya basi misusu baza kobala te mibali misusu pe baza kobala te l'herbe apesaka temps ya fiançailles période ya fiançailles eza nde période oyo eza vraiment très important période wana eza période ya koluka koyeba na bizaleli yo mwasi ozoluka koyeba bizaleli ya mobali mobali ayeba koyeba bizaleli ya mwasi to négligeaka jamais période wana ya fiançailles po eza nde période ya kodécouvrir l'autre. Il faut qu'on associe nzambe na période wana ndenge na lobi soki siko nzambe akoti na kati na yo zosenga nzambe na biso akosaka te nzambe na biso alalaka te animbaka te ako révéler nde bino ba chose cachée po yende azaka capable yende akoki ko révéler o ebombani alakisa comme ça okoki l'herbe passer période wana monike OK na bala mwasi na ngai obali mwasi pe OK mobali akobala nga bobalani likambu nyonso pourquoi balobaka ke le linge sale c'est la famille parce que likambu nyonso to ezake balobaka ya couple balobaka na libanda te il faut ko senga nde na répéter sagesse na libala sagesse likambu nyonso couple balobaka na libanda te oyo ya bino ya couple soit mwasi omoni mobali no malamu te okei na famille ya mobali oyebisi oluki kaka mdeko azaka proche na mobali to mama papa soki nde biso toza na bapoto wa mama papa bazate ba representant ya neti biso na anglais awa balobaka ke nini next of kin azali okei yende azo représenter parent awa okei allez au soumettre problème bakozwa solution bakende obimisaka mobali atanga te or mobali abato atanga bakende obimisaka famille pauvre yo ndeni oyaki na poto oyaki poto nde boyoki ke famille ya mobali mutetinda yo na poto soki bazalaki famille pauvre ngao ya poto yango wana kolva kobala pona mwasi pona mobali mutu nyonso tute aza kobala conseil yango wana lo likambu pe mwasi biso basi to lukaka kozala na relation bien na famille ya mobali parce que oye kokwelela yo oyebite ko ya na butu ko ya moyo ya butu moyo ko luka siko yo kende wapi ndenge ekweleli bandeko na biso na Angleterre na Londres ko luka oyebike eza on peut l'ingiter oza na conflit na famille ya mobali mo eza l'ingiter luka ta moko mibale ya proche ya famille restreint ya mobali bozaka bien po soki likambo okokimela wana ozomona en tout cas ngai napesi kaka lelo na suki na nga awa po namoni na tie ba video batindeli nga te ya benchir bosilika te ngai ya bino mama mado ngai ya bino yaya nayebi bosute na ngai nalingaka nge kaka atoboma moto mama ezala pa kimie kota na motema na ye soki la tie boye ekopelisa moto toboma babi nalemba musenza za te ale toboma moto na suki wana nalingi bino mingi bye.